apparemment bijou la reine aux en qualité mon colinga rabat makasi mais on dirait na suka bat bayara bois que le honnêtement monnaie de singe mobo bolingo pesi mutu menasima mutasana ta trahi yo o gira rabat bongo ndeni parce que tout taki na coutume on dirait ba baby selo mo libala na mo bitumba et tout na évité voilà en tout cas na évité yo dans likolo qui peut envoyer les caté to mona tia bilonda tomboka c'est pas la tête nazo mona tati na pe ya koloba makamba ngo ezate voilà to kabayate parce que ça mbatu mususu bazoluka oleke po batama na bino bosama mbongo ekindoki ngo ya batama po biso moto comprendre to kabwendeni mais bosa ngo eza lokola bozo pesa biso force mo ya prière to kota na mozindo ya nzambe to tout nos juste za nini parce que bazwi biso na ba préparation te mais balingi bakota to mona on a miso molimo so tali au mona ngo oh c'est satanique. Quand tu es victime à retourner modèle ton on qui retourner des émissions dans au sein de l'eau les matins qui gauche qui bah ça va live balo oh tout moi comme ça papier ric tout comme ça on a eu mon copé mais belo to go répéter moi comme ça publicitaire le kuta qu'est-ce que tu t'es dit dans tout ya makambo ça na kumiseka nzambe mokeli nzambe askatenda parce que abi bokomona makambo non papier que mon ndenga za boy nga linga loksa mbaye nanga pour moi benda ngo j'adore atako tuye téléphone di mangai ngana lingango lingango so ba bimisi bi paperique bazar oye ba paperique ya yo na oyebe makasi na oyeba na oyebe na onelongi boye ba konta ba kokani ba pesi mukongo so ba pesi mukongo na oyeba yeba oyeba ngai po amona ngo chaque jour atala lettre mama po amona ngo chaque jour atala lettre mama po amona ngo chaque jour atala lettre mama azali malamu azali malamu nzamboyo azali malamu nzambe ya sikatenda azali malamu ya solo azali malamu azali kosala ndenge ngana poluka biso foluka nzambe sikatenda wa Sabino va produit na biso auto sailaka onga mkope na sailaka oyo eza wheel elongi oyo eza wheel ya nzoto oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout toza na bacrème oyo etretaka batache ya maboko baacne babouton soza na ngo traité lèvres na yo ekoma rose toza na basavon toza na balotion. Donc, vous contactez puis sur WhatsApp. Vous êtes grande actrice, comédienne, vous savez, vous avez bien résidé dans la CD, dans la cassette, mais absence de belé, vous avez joué dans bango. Absence très dans la cassette, dans la CD. Vous avez quelques personnes, tout le monde qui est absence remarquable, il y a ex-président, il a dit, il sobé, vous avez Alice, vous avez qui pensait à compter, tout le monde fait des listes, vous avez tomber là, licolo, vous avez absent, tout le monde. Regarde, Alice Boyd. T'es quelque chose à faire, ex-président. Nazara Kuna. Est-ce que fait il faut bien sa République démocratique? Mon père a bon. Il y a mon ben a bon loué payer du PPT pour ça te louer payer du PPT tout le monde bengue baya mais le coup c'est qui ça les a limité il y a 320 personnes mais tu débordé qui te combien là 400 bon ben invité oh peut-être ça qui peut monter mais peut fallait baya ceux qui baya qui te ngait tout tia bon likola mi tout ya ba rési ya ba 10 carrés oh mona mutu mususu. Par exemple, elle est sous Bantu. Elle est sérieusement malade.
azalaki sérieusement malade makambo ekomela biso nga mpe nazwaka invitation makalunga mais na coutumier nazalaki jour nazwaka nga azalaka na hôpital oyo bapibiyanga wana babi babwakelinga mbasu babwakelinga mpese batateatre tolinganaka te omona donc omoni mutu nyonso tu soki azwi problème aomona moya ayebisa barezi eza te mpo ye motema barezi te tande basala ye nga etambolaki na bapage nyonso tu mais nga babwakelenga mpese te nga aza na problème ya mutu te naswanaka te naza mutu koluka succès te nga na koma oluka nde mbongo naliesa bana na ngai nga na okoluka te ke naluka mbongo mo boye mpo nazala bato bamona nga bayebanga déjà bijou la reine oyo etikali ya nayepa na obenga nasali publicité mwa matembela bana donc naluka nafinga barezi na osango te mpo eza genre nanga te banda na botama nazalaka problématique te naluka makambo te nga losambo kaka na bato nyonso tu rési soko za un problème nanga nga nayebi ndako nganga te mabolongo nanga na okomaka akombono na papier munene bana nanga bayebi bato nyonso tu bana ba problème nanga na koma bakombono bango mabolongo nanga eza na se na lelaka panza mbasika tenda nalelaka panza mbasika tenda mutu alingi kosali nga mutu alingi kobebisa réputation nanga loba nayebi yango mpo na mutu mais soki nayebi yango te nzambe asika tenda alakisanga nzambe asika tenda nzambe biso tokenda nzambe oyo ya lokuta te toyebi nzambe solo banda bomwana to banda na Dieu vivant ti lelo tokomi na Dieu créateur mobali nanga mpe aye na Dieu créateur par apôtre Gilles Bumba Makio. Voilà. Maintenant coutumier ya bijou apparemment bijou la reine ozana qualité moko lingaka bato makasi mais on dirait na suka bato bayaka bois que lolo honnêtement monnaie de singe mobo bolingo pesi mutu mena sima mutasana ta trahi oyo o girara bato bongo ndeni parce que tout taki na coutumier on dirait baka baby selo mo libala na mo bitumba et tout et tout na ebité voilà en tout cas na ebité yo da likolo qui peut envoyer les caté to mona tia bilonda tomboka sepela te nazo mona tati na pe ya koloba makamba ngo ezate voilà soki na yeba ki yango peut-être na yebi na ngango tenga na yebi ki na sali fête na bengsi basala nzambe babokilo langa baza ba parents nanga bazali bino pe bozalaki na oki ko décevoir bino te bino boyaki popo sepesanga voilà. C'est ça. Donc je donne la question moi tout le monde photo de azo illustrer l'émission PDG modèle Karine pas la boîte qui la que modèle na yo moko proposer qui te da proposer qui ba modèle on sombele oh traîne ouais quand tu 12 yards te boy vraiment 12 yards na pesi moi été na pesi ba témoin na biso couple ya nanga Karine Pala na papa biso maître basunganga tana na finance te mais na ba conseil et puis ceux qui vraiment te vendent peu bien mutazo tuna e onyoso bijou osali nini aolamuka tombolamuki bien bijou bien kaka paperiki omona ba bakata ba ange ba le andaya ba nani ba Caroline ikwa le mona bato basaki motivé bazo sepela e mso kobosa bijou senga pa la pe benganga na kaye to sala boye fo mutuka pape kana mituka ebele siko bato babula to yana ba jeep to yana liye mo pa kimelo nga ye pa sala nga pe surprise ba yo poza surprise comment aller monter non nga ki surprise OK ah papa kakato mandala famille mandala mobimba zo ande pape ka yeba na pe kuna papa ina relation adresse ezali zo muke kasi bokonote donc to sali biso banda na coutumier suivi ni to sala loko to sala to sa eloko te po to prouver batou to sa eloko te po to zala extra donc to sa eloko nzambe ndete yosaki azali boso biso zana kati azana suka ndenge zoleka bato ba félicitation to kumisika nzambe po aza malamu to zongi ne lamba mama Sarah Kabelo combien de yards ba wana na ebite ye moko moni modèle ya coutumier ye moko mutasala biso surprise wana biso pe tomona surprise atonga pe na ba mbali ye nyonso ye mutasonga ki pe ya paperique ya yona eza civil et civil pe ye pe mutatongela wana pe ya otonga ye pe eza otonga ya civil wana pe mutatonga ki ataleka veste ni paperique olata po ba veste ne utaki en direct ya Suisse pa Jerry Kwangata mobali ya mbinga babenga paperique mbamba la Suisse papa ko fa en Suisse te aza en Suisse te za net babenga nga la reine OK surnom encore OK d'accord non la Suisse donc voilà on a tapé na bande ko belé bada na Suisse loka Algérie Kwangata
question on peut tourner déjà bijou au salaire modèle pour je crois religieux na point bakati paperi tu qui t'a bien alinga lox non paperi que mon denga za boy nga alinga lox mbaye nanga pour mo benda ngo j'adore atako tu yete téléphone di mangai ngana lingango alingango noko na ngabe susu alingango sko pa mezani omoni yesu ki na ye aokata en point parce que eza looked OK papa na suki o mena kota ba bureau minene OK et puis aza mosala nzambe voilà ekipara nini te soki baokata ye awa bakati ye mandefu atiki lox na ye siko so akati wana ndo simba nani voilà donc bolingo zarande boy voilà donc les lopé papier qui sont batbaye pour déjà pour faire nos 5 ans ensemble mais boy au balan officiellement on a mis sur batou ba monument ce que couple mon président a besoin que bino bo parrainer ba on bo parrainer bon wana za mambanza Karim tonga bala boy bon omoni zela na ngina lobelo komoko leti pour na choper ba parrain omoni na vie ya libala eza facilité ntango ozozwa baparrain fo oyeba baparrain bakomema bino wapi tozwa baparrain mpo na sentiment te mpo na mbongo te biso baparrain ya biso baa na mbongo te baparrain ya biso tosololi na bango jeudi non tosololi na bango dimanche jeudi ezali libala tozwa ye bango na kati ya église soki tozolanda tozozwa baparrain baza mpo na mbongo soit mpo na intérêt tosala eloko te yango moni mabala ebele lelo ezokufa parce que tozosala basentiment tozosala basentiment na libala ozomona eza na mabala mosusu balingani basalika 1 mois 2 mois bakabwani bayokana ete mais biso tozokende déjà 6 ans tozokende déjà tobalani pour le meilleur pour le pire voilà mbongeya tosala ndenge nini mobali na ngai ngana ozata po boy pa yo ba résultat pas 10 carré pour na soutenir mobile nanga pe aosala aza mutamsala maboko ebele aosala ngo po soutenir nga to kabwante parce que za batu mususu bazoluka oleke bo batama na bino bo sa mambo ekindoki ngo ya obatama po biso moto comprendre to kabwendeni mais bo sa ngo eza lokola bozo pesa biso force mo ya prière tokota na mozindo ya nzambe to tout logiste za nini parce que bazwi biso na ba préparation te mais balingi bakota to mona na miso moli muso tali o mona ngo c'est satanique eza normal te na pata mwasi nanga maloba te omoni biso nzambe to sambelaka nzamba sikatenda na nde to lobaka nzamba sikatenda aza nzamba aventure te OK vous comprenez maman l'équipe oyo nyonso tu azobundisa biso eza na famille na biso eza na bato ya libanda akokutana na nzambe asika te toma Gilles Bumba alobaka ndezana tozala bitumba na satan vous comprenez tozala bitumba na satan satan babangaka ete so ozobanga satan ozopesa ye nzela ezala na bafamille na biso mo bandoki bazali bato ya mitema mabe mpe basepeli te nde makambo esalami bongo bato na bafamille na bino moko kutu bato mosusu baosepela te bongo na libanda babi mutu oyo yebi kazobundisa bongo oyo oyebi te voilà parce que oyo oyebi wana yango biso totyala mabolongo na biso na si toyebi te tolalela bango ata tolo bango yango bible ezoloba na circonstance nyonso tokumisa nzambe voilà toyebi ke nzambe aza maître ya nyonso voilà apesi de la paix azobombo te na papa Matie eza na mama mabota mwasa Toma mama Lilas alobaki ateyaka biso jeudi mobo abi oyo ekomama esi ekomama donc ndeza boye omoni makambo oyo esi ekomama eyebanaka ke un jour la reine Eric Mbamba akobala Bijou Mbamba voilà Mbambi mais quelle coïncidence bon ndé Mbambi 4 Mbambi yaza mo aliboso yo mo aliboso Mbambi Mbamba mobali akufa ngapelek na mo mobali akufa to tikala 4 voilà donc na mso malembe déjà rechuté déjà Bijou la reine voilà c'était question en souka l'île naissance ignorée encore deux occasions et Bijou pas vrai qu'on le banete mais réponse de pas Bijou et mon
tous ça dans les réseaux sociaux, aux actrices comédiennes, et comment est-ce que monde devine abino à chaque fois qui comédien, tout comédien, nous abat les photos, nous abat retomber, il m'a ébélé. La cape est bichou, vous êtes victime à retomber, modèle à ton, au moment qui retombe, ben émission, par exemple, au salle là, il m'a qui gauche, qui droite, ça va live, balo, macamo, oh tout le monde continue, papier, ric, topé comme ça, ébélé, tout le monde répétant, monter pour ça, publicitaire, le couta. Qu'est-ce que tu t'es dit dans tout, il y a ma na kumisa kanzambe mokeli nzambe askatenda parce que abi bokomona makambo na ya solo na ya lokuta biso tozala biso ba youtubers te biso tozala biso bato base te biso tozoluka omoni bana mama leki nanga auti musika ayepa na ngati soki tozali ba responsable te oya te okende na lopango ya famille na biso boyebi yango donc toza na temps wana te toza na temps te ya kolanda puis toyebi makambo yango te tozokaka nde bozoloba Maman Claudine Siasia, Tina Sécologie, Irène Lopez, Irène Lengo, apôtre Joël Kamba, Maman Dolly Kamba, Bissoye. Et bijoux, question souga. Est-ce que tu vois un budget mariage? C'est pas combien? Pour la limousine sale, ma sala. En tout cas, on est à secret en Zambie. On est à secret en Zambie. Parce que si tu as ça à calcul, biso mo esa biso mutupa. Ba la tikitoko, ba changer et ça rappelle moi pas si comment on appelle ba mariage à lelo. Quand il en bas on mo la bazana ngo me ba baluki. Et puis na choix ba garçon de nerf, on bino mo mboponaki. En tout cas, biso mo toponaki. OK. Papa rikanga olia mingi nini bijulare. Mba nanga. OK. So lambeli madesu na mabumu sangisi. Na loso to na kwanga. Yaza muzombo ti. OK. Talikaya bezara. Ngane la komo ko forcer ko liesa e fufu. Po liaka mais yo mingi skolia mingi. Nga ali rapondo madesu na fufu na likaya. Ya biso ora mulu ba 100%. Yo rekonde. Papa nanga za muyombe. OK. Mama nanga za muluba. Ah OK, yango na pona ma deux seka lamba ngo bien. Voilà, bijou la rente comme ça presque na suka, mais année bino bobala na suka ya année. Kala tete au côté 2022 dans quelques jours. Bato balinga rabino, o peut-être bazo espérer pe na libala. Lelo pe bino bobali oza maman, oza pe présidente à groupe. Parce que lelo pe siko o komi kabola nenge nini. Le temps de la grâce koto papa rin pe na musala na nzonzing pe babenga yo ndaku pe. O mi kabola kande nini batana yo. Babi femme sage, bâti sa maison. Musala nga na banda ngokala. Na yebi ndeni ya kokabola. Pour mutu so abengo na tournage OK tongo te fona se pesa mbai nanga na tongo okola bilata fufu alie o PC biloko na ye o temsu na congélateur bana pe bakoma na pe ba jeune fille ba yebi pona ko s'occuper na ndako pona papa bango za beaucoup plus nga mo na kipa mbai nanga po azaka ba so balingate mo biloko mbai nanga mutasimba te compliqué. Aza compliqué. Aza faut que bondele. Mbana pa na mimaki pe. Wa. Question. Il y a des questions on va libala bosembo. Il y a bijou so papier qui a zongi musala. Atuna nene mutaliboso. Ah tu na ngaiti. Ye pe apo na ngai ya. Ngapi so na ye. Na tu na papa bino ye. Papa bino za. Parce que yende mokua na ngaiti. On paye mon compte bancaire. OK na koti et là elle bosse na bonjour na koti na chambre. So là dans la chambre na bim. Na PCP bonjour na bimi po na écouter susu. Mais ce qui azate na bimi et là elle bosse na tu na maman akewa on a été na bien mon mbai nanga ali raza ko so bimi mo bai nanga foza kanga nga pour maîtriser voilà mbai nanga za capricieux et puis sikama be ya ko biloko nyoso ta teva munene tozali na ngwa panza ona kanda ya panza biloko oh quand on est à bongo mais si ko ko changer non ko ko mi nzambe changer MOP babilei wane yaka ya ko za pe ko asimbi téléphone pe ba téléphone boni apanza
quand ndeko ya na panza téléphone na panzi donc défaut na ezalaki yango wana voilà mais qualité à makasi au monde pas papa Eric ezani aza bolamu malamu makasi malamu penza na mokili so mibali ya boye bazata ebele basi na bango bandoza déçu te so babimisi di papa Eric bazar oyeba papa Eric ya yo na oyebe makasi na oyeba na oyebe na onelongi boye bakonto bakokani bapesi mukongo so bapesi mukongo na oyeba ye pa oyeba ngai po amona yango chaque jour ata na laki mama oya kabina sepeli kaka na pesi voilà tous ce que maman Leki na ebisi a se présenter hein Nasika Chama. Nasika Chama, depuis Pointe-Noire. On peut s'en botter nini. Na pas on peut s'en nini. Tu peux s'en botter bon, tu peux s'en ka bonjour hein. Bonjour à la Pointe-Noire. Ba Pointe-Noire, bonjour Nadine. Harmonie Masamba. Nadine, ba mbote na bino sika boza bino nyonso na lingi bino mingi. Voilà. Maman Nancy. Nasika Chama. Sentiment da yinde ni to biso ba annoncer que moi on a za ko ba. Vraiment na sentiment makasi. Par na Pointe-Noire place na Zalaki. Ezande ya koyinda même babengaki donc bayebi ke nde na keboneke ka mariage ya Bijou la reine na Eric Mbamba na sepel makasi Fabibo ndini bopesi papa Eric moi na motema mama ata parti bo exagérer qui azuye déjà comme ya nga mama mukolo boye bake ko bala nga na ba $3000 est-ce que ça là ezala possible ezala nango so mo mobala nga honorer moi sina repesa na équipe nga kuna esa papa kakola zo boya ye pa ndo ko boya boya voilà tebele abeti masikini bambote na bino kuna na pono abino nyonso voilà Bijou la reine opesa bambote na yo tokomi na suka mais question asuka ka curiosité boza déjà ba misato bo bakisa combien to bakisa ba mapasa nga kuna ngi nzambasi katenda sunga biso toboti ba mapasa na libumu nanga 4 ya basi mibale mibale na boti sus 4 sus basi mibale papa Eric Bota opesa ba 4 la ye. Siko ta ba be ko bangisi opesa somo. Abangisi ngate. Ana ko na kondimana na nzamba sikatenda okinga memo. Yende mtapesa nyonso. 4 ronde 4. Te ezali. Kato so abota ba 5 pourquoi ngape. Bota boy. Ndalo kola boti de mapasa. Tango ba kola boti susu de. Te tango ba kola tenga na olandisa. Abota mama abota kola. Boti 4 mba moko. Na bota mba moko. Toza kondima. Opesa ba Ozana ba dutu. Ngati ko yonga bina ndala kondima masikatenda akosala. Yomo ba dutu te. Nga sasa nini na oki yo lobeli. Lata net ibareza otamiso no bomba. Na ebike yo mkomela. Lata linet bareza otamiso. Lata. Papa Eric mtakopesa siko yo mtokomema. Mtakomema ngada problem te. Voilà. Ngada pesa ta 10 ngana pesa nga. Okay. Makasi za ya Bijou bambote. Bambote na yo toka bwana. Mama nanga Angélique Anto. Na kati ya poto wana mama Angélique Anto merci na ba cadeau na yo pesaki ngai. Mama Nathalie Fikipo motema ya papa Paul Fikipo merci. Na soutien na bino vraiment merci na famille nanga mobimba Porte Joël Kamba ya Irène ya Tony Lopez ya Patrick Mutombo Kamba Alfie Rit motema no Charimbezi ya Mons ya Bibi Shibuma koko nanga aza na poto na famille nanga mobimba na biso koko wa bana ko benga mingi wana kanga misu to sambela koko to pesa mbote donc ça est la famille yo na bilonda la famille ba yebi nzambe ko bino so kende na Bijou na jeu na mutu ka pour la remise à d'autres zo kende koko ka na téléphone mamumeta voilà mamumeta to pesa mbote wana penza bango nyoso ba na Suisse na Genève tonton Jean-Pierre Chimanga koko nanga ogisha kamba baza ebele dans la famille na biso to sangisi bango pe ba na mwa chweke biso pe mwa chweke to saidi et puis ka famille we ko mara bongo koto batie ça merci na mama Anto Nzinga na papa David Mukeba wana boss na biso famille
merci na ML Lili Muswamba mwasi ya Titi Kalu, merci na Yoyo Kitenge, merci na Nasi ba famille nanga mobimba Divin Kilimal mon fils moto na Nzambe moi na ngai atanga pe na ifasi atanga pe na ifasi voilà pour mutu moi website bien Divin Kilimal to tanga donc kasa Kilimali yaza modéliste Olanda mama na Karim Pala donc moi na ngaza mosala Nzambe za pe protocole na église Dieu créateur biso mabuna biso bota bano Anthony Sanga Mbamba ye pas za mosala Nzambe ye pas za mosala Nzambe ye na église na biso pas za nini na yeba ngo ba bina famille na ndako mobimba tosalela ka Nzambe yango moni mapambo tozanga maya omela te eloko kolia te elamba kolata te Divin pe yo wana ye Divin Kilimal voilà na ocho boako taba na ba Bonjour à tous. Bonjour Divin. Très bien. Oui, ça va très bien. Mais Divin, pourquoi autant de journalisme maintenant il facile que au exercice ça? Ah mais quand la chaîne la reine bijou Chanel qui m'a comment ne boss. Moi gentil Dubaï pamba pamba. Bonjour à tous. Je me nomme Divin Akilimali, autrement dit Hakim. Et dans le sommaire, j'aimerais d'abord saluer celui qu'on appelle OED pour Congolais. Lui, c'est apôtre Joël Kamba, dans l'église partout dans le monde. Et je salue Maman Doli Kamba, le pasteur. Et je vois tous les révolutionnaires de la voilà. Merci beaucoup, Divin. Bon, là, ça m'écoeure vraiment. Ça m'a pas si ma casse parce que depuis ce qui maman, na papa, ba fan la kimia. Babambara libanga na mango zero tela. OK. Tu vois? Et marambo ba sala ya monde te kabola ba. OK. So kabona banga ba kabona kala ta muso internet ngé bate. Et lo mo ba tu faut ba ba ke mutu nyo sala na passé na yi. Tout rappelé na prison na yi. Voilà. Donc ce qui veut dire ba rési a na passé na à présent. Exact. Tout le monde a même Hillary Clinton, même Joe Biden, même président peut-être simple citoyen. Et puis le président, exact. Donc sur base du photo action. Ouais, comme donc mon tuteur en a passé Hillary Clinton, Joe Biden. Sur une photo il y a président et un gala. Sur une photo il y a président les lots au monde que différents ces alliés. Donc Moutounio so a na passé na Moutounio so a na présent na pour moi maman bijou monter mama lam na ye et on doit moni zo ça qui zo matcha succès na ye. OK. Bijou to zala a to télémélé à plusieurs reprises parce que alinga au kabana degrement ro imaginer te. A beaucoup la rabatu et belé au mona et tant gauche et puis droite et gauche batté. Il y a un moniteur sous tout le monde ba trotter. Maman bijou ba tournage na yo les kaka na ba chaîne à télévision ou les kaka na ba chaîne awa. Ce que tali nini se déroulera au cam. Et l'équipe même ba nzonzing parce que nzonzing est beba. Au mona a sala la makambu ba lamba lokola na fête. Et au mona transport a pesa ba artiste ba ko prester et l'équipe même salaire ba pesa na nzonzing. Peut-être le baraté fanda la kimia et ça que tozangi ba argument. Au moni ba te belé za ya théâtre za la wapi za libande za wapi maman bijou aida bango. Mais parmi les organisateurs à fête yo posaki voilà oui, au forum divozo kende boye. J'étais l'organisateur. Na ebika bourgmestre à un moment donné qui coûte retard mais Hollandi et tout ça qui wana peut-être ko travailler makasi. Ouais, j'étais. Masanga ya moko bakangi kuna na salle yo ke fongoli na batika la masanga belé ya bijou bozo masanga. Non, mais pas ça ce canard papa masanga zali ba canette ba boko pesa o couvre-feu un recoquille. Faites il est bien. Très bien. Moni bato belé ba ngaba réduire lora maramba nene maramba malamu kala mamba mike eza utu wana ya bablo mo ba moins 0 mais la roulia eza moins 0 donc et c'est comme je disais que maman bijou a un succès il y a on a ba provocation ezali belé c'est ça moni aza la seule oyo ale kara 3 chaînes à télévision à Kine 3 chaînes à télévision et puis ça il paye combien a un groupe na Brazzaville ba chef bazali qui ndara de temps en temps na Brazzaville combien de génération n'est pas na succès le rôle là au monde il faut qu'on encourager toi on a besoin à battre moi j'ai toujours dit comme mon ami Rubin Chunga Lobaki aza
aza ini edo ya kini. Vous voyez, donc ceux qui ils arrivent à Nigeria mais batam sur ça là bas monument. Voilà. Donc je pourrais dire que le bateau moni bateau ba sa émission. Cause la star et la facilité, cause la paix moi la star, tout le monde la star et la facilité. On a des carrés à tendre les liens. Tala côté ozomona. Donc ba provocation heureusement biso to kenda au-delà ya ba makambo wana. Nga ilora na yebisa ba on a lancé ba on a défi. Ba sa ba émission bilongi monana. So mambolo baka eza solo. Vous savez émission et l'onye monana ezate que zo batama ochi photo à tel zo boîte mina live. Sala émission et l'onye monana que non. Maman bijou, azaki boye, asaki boye, abombaki boye. Voilà. Mona, ça sera plus encore. Merci beaucoup Divin Bambote Nao. Bah mais on verra rapidement. Je salue RMK, l'homme de feu, l'homme de fire. Place aux alliés Napoto, je salue Marilo Kamba, je salue papa Patrick. Donc papa Patrick Mutombo Kamba, je salue maman Irène et papa Tony Lopez. Et puis c'est bon Bambote. Donc maman Meta, ma grand-mère Kokoloko Nabiso, et puis je salue Tantine Rite, maman Blanche. Je salue tout le monde. Toi une grande famille Napoto. Il y a un monde qui se fait vraiment bêta pamba. Et je salue l'apôtre. Lui c'est mon idole, donc monteur nangai, donc on t'a limbissé l'avion. À limbissé l'avion, c'est d'adier des sammes nazatanakin. Donc apôtre Joël Kambaye, Nazo Bissao, ont aidé pour Congolais. Pour aider pour Congolais. Apôtre, tout le monde a la liste. Pour aider pour Congolais, pour aider pour Congolais. À l'église partout dans le monde. Merci. Comment va révolutionnaire? Comment révolutionnaire? Bon, rayonner, bon, dans ça, Makambo. Donc voilà. C'est un peu ça. Je salue l'apôtre Joël Kamba et à la montée Mamnene. Et à la l'église Mamnene et puis na PC Bambo qui na maman de Li Kamba. Voilà. Merci beaucoup, Papa Eric Bambote Nao rapidement. Bambote pas full boss Mapota, Apollinaire Mapota. Nakopesa sous Mbote pas Jerry Kwangata na Suisse. O atindaki bilambe lobisi bato mafuta wana. Jerry Kwangata na petit na ngapena donc Jerry Kwangata na kata Suisse. Na pesi Mbote, na pesi Nganda Monique na Luanda mama sociale kende gaz de canto. Full boss na pesi Mbote, na pesi Digar de canto soda poto. Mbote parti électro. Na pesi Mbote, na pesi Bibiche, pe na pesi Irène. Irène Lengo. Na pesi Mbote, na pesi Tina Seko, na pesi Vanessa Kidiaka Mbote, Natasha Mbote, na pesi Mère Afo signe moi c'est papa Claude Kilola, na pesi Mbote, de wana nyoso tu na otanga ana bande konanga ba na poto. Tala na okenda, na pesi Dallas Mbote, na pesi Bobette Louise Mbote. Na pesi su Louise Mafuta Mbote pe mfumu akanda noko keli akende Mbote na pesi Maria nanani Mbote bele na pesi Lolita Mbote wana nyonso tuka na kata poto wana donc ndeto za boye na poto baze bele ana kisasa toza mukie na pesi ba Mbote na ba pikem na ba bijou ba famille na poto mama ana mbongo Mbote nina lengisaka Mbote na pesi noko jidoka luya Mbote na kata Kazas omoso ke na Kazas so essence Cecilio wana na Kasangulu so essence Cecilio ba reviko beta no mutute lo baka ke na oluka Claude ya soyo Claude na kata Kazangulu noko soyo noka vie Kenzo tu noka longa ti place comme combien de litres o 10 litres botela 15 litres kena. Merci beaucoup vraiment et salut bien bijou la reine Tom na suka excuse na opesa ma Marie na Suisse Mbote mama na Paulin Mapota yepe a soutenir ngai pe na noko Matondo ba soutenir na noko Camille na noko Malemba na mama Claudine Siasi to ba Mbote na bango bele. Voilà, merci beaucoup bijou la reine Tom na suka mot de la fin o lo banini na ba fan na yo pour que toka bwana. Vraiment on apprécie bango nyonso ba merveille bonne année. Bino boyebika ba fan nga bolinga ngai bijou la reine yo tozapeka na ndaku
moi bacode na mino esala bien mama Nathalie Fikipo nazozela rando na biso mama Nathalie mami mama Nathalie depuis dernier ayebisanga mais ti lelo nazomona message ya mère te mère lobelo moko yosala bien FBT misala nde babi wana famille na biso en tout cas babiso mutakabeli au 100 francs faut kondima ye mama Nathalie Fikipo moi c'est boss aza boss motema papa Paul Fikipo Sainte qui sont pas moi si akovo qui sont pas na lingi bino mingi bana na ngai bino pe ba rési donc famille na ngamo église na ngamo bimba papa yoka en tout cas bato ba sepelaki na mateya oteyaki ya libala ba maman bolingo ba maman international papa na ngai apôtre Gilles Bumba Makengo na église die chrétien de l'Eskatenda olingo tu na motasimbanga ozolingo yeba Nzambe mokeli Nzambe Eskatenda yenda osala biso malamu babonane na bino nyonso ya Irene Lopez bonane na yo azali malamu Nzamboyo azali malamu Nzambe Eskatenda azali malamu ya solo azali malamu azali kosala Voilà. Merci beaucoup Bijou la reine, c'était là le couple Mbamba, donc nous sommes arrivés à la fin. Je salue Angelo depuis États-Unis, mon ami. Angelo, donc on appelle Mbote Banda États-Unis. Ouais, donc Ebsenga Ebio. Voilà. On appelle si Jenny Ngwangwa, Jennifer Ngwangwa, Stéphanie Ngwangwa, Christian Ngwangwa. On appelle si Mbote, on appelle si salon de coiffure La Bamba. Donc on appelle si Mbote. Mais il veut un beau garçon, il y a Bijou. Voilà, problème Jojo Kemba, Jojo le millionnaire, Napesi Mbote, Napesi Serge Epenge, Mbote Papa Yoyo, Papa Yoji, Napesi Ruben Chungu, Mbote Belé, Napesi le berger Moupati, Josué Moupati, Mbote Nayo, et liste est tellement exhaustif non aussi ça ba joyeux Noël kaka ba bonne année ba merveille et puis que elo mon a remarqué na Congo awa ba ba souhaiter bato ba merveille ba présenter même Pierre Kelekete na biso bonne année baby na Congo Monique ba rési za antique makamuna eza antique ya ba principe voilà à ça là Moussa na bien je t'encourage je te félicite vraiment to landarayo et puis Nathalie qui va décarré tenga la baxele bi même nga besoin na takina qui na benga qui c'est carré donc c'est tout à fait normal 20 carrés 50 carrés musala kitoko to la bino festation na ba course na na ndaku na ke ba course mususu akomelinga na pas na on sait pas nanga. Il y a combien de ma campagne? Ah d'accord, il y a combien de ma campagne? On appelle ça Batumbote et puis il faut tout ça l'émission mon repère. Il y a recadrer donc Makambo belé mariage il est bien. Voilà. Le mariage il est bien bateau bazo critiquer au sein la bino musala punda. Mariage il est bien. Donc ba couple Camille té na offrir papa na maman moi billet na Dubaï. Voilà. Merci. Ta douane makambo distraction. Ba offrir bino penda Dubaï. Ah, kobote lengi. Papa na maman bokeli no bo continuer de nos kuna. C'est ça. Et puis moi na yebi Nzambe. Voilà. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et bonne suite des programmes. Bye bye. Bye bye. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Voilà. likambo ezwi yo se naza bapromi ebele minene na vie na ngai. Ok, ezo nécessaire quoi?
naza pour sa prière. Ok, nga naza homme dédié, na pasteur Madison, na evraka na les ambassadeurs pour Christ na Courneuve. Na moni fona bondela kana ko ko fukama. Fona bondela kana. Père de gloire. Merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu. Naliko pamela nyonso moyini na kati na nzoto o nyonso zali ko ronger ba problème na ye Seigneur maintenant naliko non toi courage ma sœur. Bazanga mabota apesa bango mabota o Yahweh likondi na motwe oh Yesu oh yaya tambo yo apesa ngabo ye oh papa ye mama. Nsamboyo nanya ngoko wanga na kombo na yo nanya koko wanga na bomo yo tozala ngoso kiyote Mo papa
papa ye bandeke na likolo bazotatola yo bambisi na mai bakonetola yo banyama na zamba bakonetola yo oza mokonzi na lola oh Jesus oh païen seja louvado Jesus seja abençoado yeah ona nyonso na netoli yo maravilhoso Pai maravilhoso Jesus maravilhoso Deus oh Yahweh je suis reconnaissant na masosala na bomoi na ngaye je suis reconnaissant na masosala na libota na ngaye oh Yahweh je suis reconnaissant na masosala na bomoi na ngaye je suis reconnaissant na masosala na libota na ngaye Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore un commis à 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.